can you take me home? Take a look. I'm the alien from outer space. The seed in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction. It ain't my game. Completely insane. And so your game is over now. Space invaders. Bienvenue dans votre émission qui est intitulée Préparons-nous pour le mariage. Ensemble, suivant maman Eliane, il y a l'émission Préparons-nous pour le mariage. L'émission Préparons-nous pour le mariage, là on a Katia. Ya Congo. Quand je dis na Congo, on a Kinshasa, on a Simalanga stade Nabiso, stade des martyrs Nabiso, caméraman Nabiso présenté biso, stade des martyrs. Yangoyo. Awa toza na Willery. Nde boyebika ki mameli a ni service traiteur de Console la Providence na saka mingi ba émission pour na comprendre na ba na biso o ba ki na kata mabala. Alors, nous avons toujours l'habitude de revenir invité parce que l'expérience n'a pas été voilà pourquoi on a l'habitude de invité pour que invité partage l'expérience na bango. Boye bine na benga na benga batunyo sonal ba toujours que émission na ngaza ouvert na mutunyo surtout oh nous avons besoin que les canapes pour le mariage oh nous savons que ça azana un message moi ko édifier batou na zo ba coup de fil ebelé de partout ba jeune ba benga mingi bazo sepela babia maman Eliane maman nanga kufa avant ah maman Eliane abuko mana tata moi si na buko mana noko to na moi si noko tata kulutu maman kulutu mais makamusu na zo na propose pour le mariage na yoka ngote. En tout cas merci na bien surtout pour attirer attention na bien surtout pour la émission oh ya propose pour le mariage vraiment tout le plaisir est pour moi na sepela mingi. Alors lelo na yesu ko lukela bino invité mo konde na lobiso na kati Congo so nazoya na Congo ka boye po bolobaka oh makambo na biso poto eza démodé yango na tiko to bando déplacer nazoya tu na Congo pona osana nini kaka ba émission vi na biso yango yo ya Congo yango yo a place na telemi na moni a place bandeko na biso basaka ba kiti made in Congo consommons congolais. Babi consommons congolais. Oh bakiti basena bandeko so congolais made in Congo. Lelo na yeko yambela bino maman Micheline Chabani. Maman Micheline Chabani biso surtout toyebi azaka chantre de l'Éternel. Maman Micheline Chabani a bien battu surtout. Na sengi na maman Hortensia na Orléans à l'émission oh maman Hortensia lepton hôtel au CP là. Na sengi pe na bébé maman Hortensia ma banze pas la émission oh. Je fais de gros bisous à Diego Ngangwete. Diego Ngangwete, maman te fait de gros bisous. Prochain voyage, je te laisse m'emballer. Ngangwete, prochain voyage, tu vas me m'emballer. Diego Ngangwete. Ah, ouais, écoutez, maman Micheline Chabani. Tout cela a un peu sa expérience. Ah, la jeune, comme tous les jeunes, les gens qui se marient jeunes, les gens qui n'ont pas, qui se sont mariés jeunes. Les gens qui n'ont pas eu d'expérience, je pense qu'elle est orpheline. Beaucoup d'entre vous connaissent bien maman Micheline Chabani, c'est une chantre de l'Éternel. Elle va nous donner son expérience depuis qu'elle était mariée. Elle est toujours mariée jusqu'à présent. Elle va nous parler de Dieu parce que c'est une servante de Dieu. Et elle va aussi nous parler de mariage parce que notre émission, Préparons-nous pour le mariage, c'est une émission qui concerne deux familles. C'est une émission à famille. En parlant de famille, tu as la bébé oh. Ça va? Ok, mi. Bonjour. Y'a pas ça bonjour. C'est quoi? À qui mi pour l'année? Oh. Bonjour papa.
Kinshasa la belle yango yo nde bomoi na ko tapa mama Micheline mais wana ezaki na bato baki na posa ko sala na momke ta ba moi kaka la patronne babino to posa na tambote ce qu'on a continué à l'église à mama Micheline Chabani na osenga cameraman na biso ala kisa portrait na yango yo na église awa toza mama Micheline na papa Chabani bango yeyo awa église na bango place nga na ye mama Elia nitu pona ndeto baka tolukaka ko bongisa ta mabezali tolukaka ndenga ko bongisa na lelo pa ya servante de Dieu to solo na ye absorbe expérience na ye ndenge nini abala ndenge ni abana musala nzambe ti azokene nango ti wapi bon tokota na kati église alors bonjour ndenge na ebisaka bino toujours ke bana bobenga ba maman bobenga ba papa émission na bino yango yo préparer pour le mariage et bandi ensemble suivant maman Elia nitu je suis encore dans la joie pourquoi parce que je vous ai retrouvé na biete bino bolingaka émission o mingeza qui est intitulé préparer pour le mariage parce que émission préparer pour le mariage est émission ya famille donc tout le monde qui na murita onzamba sala ki Adam aye ko sala Eve habito sa nini to se multiplier pour to sa nini mokile to na ndenge etonda bo de na bisaka bino toujours lelo na embeli bino servante de Dieu moko ya munene boye binga na lingaka bato o ba ko édifier kaka parce que libala pour vendre na mona zevana kana kati ya parole sans la parole de Dieu libala ezo vendre te makamu tout ce que koko vendre nango mais le mariage ce que za kati ya bonzambe te pour vendre les passer alors voilà pourquoi na uti na mboka na biso boye biska na zala kuna na Paris na kati ya Congo na bina ozonga ndengo na banda kuna déjà na saki déjà programme na bino nzambe sunga ngai naza na posa koza mama Micheline Chabani asala nini alendi sabana na ye parce que na yebi ke bana ebele bakoti mabala baza ki préparer te mikolo pe musubi bakoti baza préparer te nazo pesa invité na ngambote après to banda ko betene masolo mavana pesa mbote na pesa na merci parce que komona mutu na musika parce naza mona mama Micheline na musika na tayeka na ba DVD na mama Micheline na mwana nga bato baza sympa c'est pas parce que azana ndi na lobby te elle est vraiment sympa bonjour maman Eliane na osepelaka nde na omono opesaka esengo mposa naseka kaka maman pas seki maman ye moko pas seki maman en tout cas avant tosala émission na osengo na merci na ndenge o recevoir nga merci na maman Dorcas parce que na yebene na maman Micheline alors tant na bengaki yo na ndenge oyambaki nga na ndenge opesenga rendez-vous na remercier devant caméra que merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Ok. Maman, émission est intitulée pour le mariage. Mais nous avons présenté maman Micheline Chabani. Nous avons présenté bio. Nous avons présenté. Est-ce que vous se présentez maman, s'il te plaît? Merci beaucoup, maman Eliane. La Pamboline Zambé. Pour te mettre à temps et à circonstances. Nous allons permettre à Bisso. Nous allons à Paris. Nous allons à l'émission. Je crois que ça pour le coup Nzambe m'taper sur maye le peu boyer bio pour eza moko ya ba instrument évangélisation pour moto azolu kamili mona batu mabota na bate bika aza un souci à évangélisation merci pour na kokanisa biso merci pour na kozala confiance na biso que Moussa tozo sala ya malamu pe tozo na quelque chose à apporter pour le peuple de Dieu. Nzamba pa molona libota na yo amen surtout na Naomi nanga ai ye moite mon dimino internet mon diminanga ya internet o mwana o ya ndako na yo o alandaka biso mingi na kolobaki mama Micheline azali moi c'est à papa Chabani donc ils ont porté comme à Chabani. Donc c'est un homme marital. Un homme marital. Donc Nitu c'est mon nom marital. Voilà, maman Eliane Nitu, là maman Micheline Chabani. Donc moi c'est à papa Chabani. Les baninga o bayebi tokola na bango totanga na bango bayebi nga na kombo ya Bonzale Mbilia Micheline. Ah OK. Voilà. Mais oh bamso babenga Mbili, au lieu babenga Mbili, babenga Mbilia. Chez nous on appelle Mbili. Mais tango tozokola wana na maman Mbili azobima. Donc Mbili wana babenga Mbili yana pona okola ke maman Mbili belle. Maman tuna na mutu obandaki pe osala musala na ye pe ou bien. Non, c'est-à-dire que biso tozana ba amitié, totala ba TV, nga komona ngai Bonzale Mbili.
alors baninga surtout à quartier na église bakomeka kosinga menga pe lokwa na zape moyembi na kata coran église catholique baron so komo benga ka mbila o lelo batu bana classe na bise belé tant sous bazana confusion est-ce que ça y est baninga msitoko na bango est-ce que ça y est ba autres na baona babilenga mwinda na ba choral donc eza bienga ce qui te porter combo à Shaban eza combo ya libala nde tato yo après singa le kumu tato yo l'homme de ma jeunesse on avait l'homme de mes 17 ans nde nazo porter combo na voilà naza pasteur naza chantre adoratrice de l'Éternel et pasteur chante mokambia groupe mokambia ba groupe d'adoration na bimisi ba album naza au moins 4 albums na marché et naza pasteur oyo naza gérant na mibenga visionnaire te nalinga babenga na mibenga gérante ya vision ya nzambe c'est-à-dire le visionnaire c'est Dieu ekolo vision yango nzambe ya lobi nanga na pesi yango kende ko gérer ngango eza lokwa mutaza magasin wana abatio mukonzi babi okengela magasin eza ayote siko gérant c'est le bien gérant c'est le très bien naza donc Mobateli Mpate, il y a la joie de l'Éternel, l'église la joie de l'Éternel, autre bien un sigle Joël Ministries. Ok, d'accord maman. Na kanisi batwa biso maman Hortense Babanza kuna na nini na Paris bébé maman na kanisi ACP les mingi pourtant na yebisa ke kia na ko travailler na maman Micheline elle était très contente. Obi ke ba maman to linga ko mingi. Na lobela na ba papa te ka ba maman. D'accord. Oui, to linga ko mingi. Gloire à Dieu. Si, parce que boza bato boza ba modèle, ba exemple na biso to linga bino mingi. Merci. Ce qui na omi ko tout monde na mkiazo linga. Combien de fois ba masiba bikolo? Merci beaucoup na ba maman nyos. Na bolingo na bango kola pambola bino. Moko tout à l'heure na epika na za awabina nga pesela nga mbote belé le banga na pesi mbote. Alléluia. C'est vous dire que to linga bino mingi. Maman na émission nga ya papa pour le maître sur la makamunyo surtout. Quand je te fais ma copine surtout sur la émission concernée famille. Mais vu que vous allez maman vous venez na kati ya liloba na kolinga olendisa ba mama mingi na kati ya liloba nzambe po oyebi yango mingi. Papa mama naza na posa koyeba e bandel no parcours ya mukie. Donc ce ko résumé ka parcours moi mukie apona ko ta na kati ya émission na ngai. Bon, parcours na ngai c'est vraiment une longue histoire. Tingalengeza mukuse eza mukuse nako joie na maman Michel Shaban na botami na famille ya 5 filles dont je suis l'aîné. OK. Yaza aîné pas Antoinette na Louis Yembe na Bikupa et na botamaki na mboka mo babenga Akiri na Maindombe et kuna na Bandundu lelo ezali na Bandundu te comme na province ya Maindombe. Votre commis province. Ah d'accord. Donc comme province Congo, va comprendre kaka. Donc na maindo me kuna na botam na kir à l'âge de 7 ans déjà na bana ko na chorale, na longue pas ba parents na 9 ans et demi, na ko ya Kinshasa, dès que na comme Kinshasa luka ke église. Tant na comme église déjà une semaine après na linga na mikota déjà na 18 à Noirit na paroisse Saint-Antoine. OK. Na Bumbu. Et à partir à Bumbwana, tant la comme na 16 ans na zaï déjà ya malongi ya catholique na pesa bana malongi et puis na 16 ans déjà na zaï na chorale. Donc banda ki ba responsabilité na bomona nyonso. Ba responsabilité na bani bonzambe pe na bomona nyonso déjà na 10 ans 12 ans j'ai encadré baningo msusupe ya mike déjà na 15 ans na zaï déjà na chorale na groupe vocal na paroisse Saint-Antoine et na 16 ans na zaï déjà ya malongi. Donc na opesa bana malongi pour na kokula. Oui. Et pour na aspirer qui na la religieuse et papa na biso na maman so alinga ete lokola nzai mona liboso et na ekoko babongo dirigeante à Coran na kati ya na kati ya église après catholique na basculer na ekokene na église Sion ezaki ya pasteur Omba nde kuna pasteur Sion. Okay. Il y a passé au bas de la zone en Belgique que j'ai salé en passant Moussa Nzambe. Et quand on a comaki dirigeante à chorale. OK. Comme dirigeante à chorale, Kouta dirigeante à chorale et entre temps on a bien que parce que à 17 ans déjà
nakutana na mbaye na nga fiancé na nga papa Chaban et on a bien un homme de 17 ans à 21 ans to balani et tant to balani on a bien que dans un ndaka libala na fani na yolo mais na kenaka na église catholique nation na ekokote sina bala na zui baptême et na ce monde et pas pasteur au Pespo à l'époque tant on est na 93 na ekokota définitivement na yaki na 6 femmes 7 uniquement na 92 na 93 na koti na 6 femmes 7 donc à kuneza etango ezalaka ce bosi ba fermement il faut que na église moko pour ezaki église te ezaki le boka église ndenge bana ko expliquer biso vision et que il faut que nous ba baptême côté musu na zoka baptême na na sermon de pas passer au pes a dini sanga la mai na pesi mbote je crois que les lois en états et na 2000 na bani ko enregistrer premier album nanga 2001 to silisi et 2002 to salaka sorti officiel ya album ya La Pierre Angulaire voilà de 93 jusqu'à 2011 dans mois d'août na bana ko évoluer 46 femmes et en tant que moteur et en tant que na groupe d'adoration nanga mais na et comme na 2011 dès dans un appel le Seigneur m'a appelé na ba obonyos ba na biso na ba obaye bisote le Seigneur m'a appelé na zana kata ba formation pastorale et le cas nzamba bana ko tombola likabango ya appel pastoral mingi pa benanga apesinga mission ya iloba pour restaurer l'église corps de Christ la parole sauver pour sauver et nde na longwa kisikoyo na ko gérer on nzamba apesinga lokola mandat ndo kutinga na ndaka la joie de l'Éternel et nazokoba na koyemba na kosaira nzambe na kata pastoral voilà na kanisi bato yo soto ba tapsana sata mobile nanga moko ya papa Nito na radio CP pour tout à l'heure dans un sur laquelle travaille na maman Chaban il était très content bien mais c'est bien parce que à CP la mingi ndenge na sala ka musala nanga o maman na CP li bato baki makambo lobi mais loko mona zoko lingo lo bolobi te na CP la makasi na mutu o nzamba tombolaka quand je dis comme ça kambo kote ka malalo lobi yango te maman. Ah oui, ah oui, et ça parcours. Comme malalo le bi nanga za mukuse. Li comme malalo le bi parce que na lingi mingi pourquoi parce que moni bana nzamba bivaka mingi na espoir. Moni maman, bana nzamba bivaka mingi na espoir et puis nzambe ya sola lokota ponga pa lokota ngai. Ya sola. Ah ti ngape alokotanga akomisinga nde na zabo ya tuka na lobaka. Eza mutu mususu akoyoka soni mais nayebi ngai vraiment po baotala nga so naza ndenge naza boye badore nzambe ezali vraiment grâce ya nzambe ya beteli tata maboko vraiment betela kumisa ye kumisa dona naza boye eza grâce ya nzambe alors yo pe yaona linga nzembo wana mingi obiki ozaki moteki ya malala nzambe okutala ndenge façonner nde okomi eli kona mukeka koloba mu mukeka kaka mama bon eloko ala je crois que poto za embango on a pesani dès na uti koloba a déjà na âge ya 9 ans et demi na tika ba parents nanga na ki na Kinshasa et panoko nanga et non nanga pe à sona mais na moi sinae et te ko kutana ba difficulté comme tout le monde les difficultés financières alors on a été obligé na 6e primaire et na bana ko débrouiller pour na côté ka ba malala ka te malala koko nga biteka teka na ebite mbongo ni na teka te po na teka malala na teka ba koko na teka nguba na ko matakuto niveau tant na monique na mati niveau na somi machine à galette na somi machine à galette na bani ko sa ba gonfre nanga e bana oya yolo ba yebite ba yebike na zena galette nanga gonfre nanga so na sala solo donc ba client ba linganga et voilà na étape wana ya koteka mala na ba koko tant na tina comme na deuxième CO kolonga deuxième CO pour na passer troisième et comment difficile parce que ngai na koteka wana ndi na bana ko bomba moi mbongo na rapona futaka classe nga moko
et na kokuta na ngolu na papa Chaban et kokana voilà et ça c'est vrai ça m'a changé la biso vie ça m'a ba destinée aux allées yango to za lobi exactement et ça parcours lelo siko komi ko teka eloko oyo ozo teka lelo est-ce que eloko teka lelo yo lelo zo teka lelo na teka lo yembo par exemple na nzela liloba na nzela liloba mpo nasalaka basede baoyo baza fidèle baoyo balingaka pirate te baoyo bakosaka te baosombela biso basede doye naoteka basede ngasiko nanga loba boye ke niveau oyo okomeli okozoteka nde liloba. Ah bon? Ok. Ndenge nga na moni. Le niveau lelo zo ndeko teka liloba. Oui. Basede natalité. Natalité mais natalika ba amoyo zo mema. Heureusement kutu na kata basede nde ezaka liloba. Dena lelo to teka liloba. De to teka Yesu. Kasi posséder basombaka. Bapesi mbongo. Maintenant on a mona ko teleni gratuit. Oteka kitaki gratuit. Yango pour ngana biki na moni oteka liloba. Merci beaucoup maman. En tout cas, maman en tout cas merci na ba réponse nyonso vraiment ozo pesa. Problème moko toza nango maman ezali kambu ya kovanda na kati ndako libala maman. Yo kotia mo jeune ceux qui 17 ans ceux qui 21 ans. Ngai na sala ka musala na service traiteur. Musala nga za service na za traiteur décoratrice na minda za décoratrice na maison. Musala nga eza musala ya maman. Na mi tata ok na église na biso na bato ba soutenir biso na achat parcelle. Naomi a eu contribution à décorer. Moi, sans problème. Sans problème. Ce qu'on 8 ans, aucun na YouTube, au tali service traité de console à Providence. Décoration na niyo so comment les gens dans nous tasala kango. Amen. Musa na épée, oh nzambe pas pesier yango wana. Merci beaucoup. Musa na épée yango wana. Wana a problème, c'est promis. Amen. Ceux qui beaucoup na place, c'est promis, il y a pas de souci décoration. Dans le bin na place né parce que babi nayebi. Amen. Ah ouais, au sala na. Siko na musala onga sala ka mama ya mabala na tika la kana ba marié na ngata tola lokwa famille ata babali bakei okomona fête de mère ba bengi ngai mwana botami ba bengi ngai ce qui problème eza na komona lokola marraine ya bango nyonso alors problème moko ezali ki na kati ndako libala ndongo lobiki mama kufi atiki mwana muke bana ebele te yanga mama azali mama azali ali bisanga ya. Ok, na reste pour le bac de 9 ans au loin dans la botte. Tu na longwa ki na mboka na pona mboka tie. Na uta village mama. Na uta village na Kinshasa. Oh le papa Wemba. Biso wa mboka tie. Ndeta maele. Ah oui, si papa na mboka biso yeba ke na haute classe. Leta on a yé na sisi kolia na kisi etondo akwanga. Bawa biso antana on ba etondo ya so. De ba comprendre que okena mutalaka okitisi nino batsa bakwanga oke kuna ozum poke ale toki pondu olena baleki ngaya ya ale bosisi kabwe bozu ekolon la mukongo bino na bolani mama il faut bolana na bilanga bana basi nyonso de 14 heures obligé moi la moi sinon c'est face à ni ala na mama bango na bilanga bana mibal bouti classe 14 heures obligé il faut balanda ba papa na bilanga to ba o ba papa baza ba pêcheur netinga mona la ni mama lokola papa zena bala ba cité mona la ni papa na pêche de na yebi yango kil paliboso na luka nkai penza pona la kisaki na uta kuna d'accord et c'est mon mille maman kamoto so non lelo yokoti libala toute jeune ceux qui 17 ans 21 ans ngolo biwana maman to so na makambo tali babokilo yonde compte émission to so la na yo babokilo makambo tali babokilo po bana basi mingi bana kati ndako mabala mama mais mabala na bango zekufa pona na yebite ana Kinshasa mais biso kuna na poto omona mwasi na mobali bakutani balingani babalani mais na sema libala soki bokilo azali komwa libala na eza na kimia te yo za mama oumela kati ndako libala par rapport ya wana mama okokolo banani kamboteli babokilo ngo poso tali mingi kaka basi mibali te ko ba papa mingi ba problème te kaka ba mama omona kaka mwasi aza mabe mwasi asali boye mwasi asali bo mwasi sko bana basi bazolemba okomona mwana bali au bout de 2 ans divorcé na divorcé pone bokilo nangai alinga kanga te bokilo nanga afinga kanga bokilo nanga sala kaboye alors de to solo kamboteli babokilo mama tant que mama Bible lobi na Exode chapitre 20 verset 12 honore ton père
et ta main en fait que tu vives longtemps. Dans Exode, chapitre 20, verset 12. Donc, nous avons maman qui peut être sur solo la naïe. Donc, on a su prendre les cas qui sont sur la sur Bokilo, comme on les appelle là-bas, les belles-mères. Elle est mieux placée, elle s'est mariée très jeune, à 21 ans. Elle va vraiment nous expliquer tous les soucis que nous avons envers les belles-mères. Écoutez, la Bible dit ceci, Exode chapitre 20, verset 12. Dans les 10 commandements, s'il vous plaît. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nakati ya Biblia ya des gens Nzambe Emoko. Atie parcelle à pouvoir na batouane. Merci pour na otuna biso mutuna wana. Et là, Kaliboso to yebake liba les institutions Nzambe. Batom baleso bakutani, l'homme et la femme c'est la volonté de Dieu. Wana bato na blobi na babakangu te. Bato ba ko kwa mbela baka gauche à droite te bato pe osadia makangu te. Mais bato to le beba libala ba na kata ndo libala. La kata ndaka libala tout le monde la mosso na mbala bakutani ba lobi que maintenant nous voulons nous marier. Donc ba fiancés pe. Ba fiancés, celles qui sont en train de préparer le mariage. Bible lobi et préserver lobi que to honorer. C'est-à-dire quand on parle de père et la mère, c'est le père de deux côtés. Oui. Le père et la mère. Et Bible dit que l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le mariage, c'est l'institution divine. C'est Dieu qui l'a créé. Quand on a sali libal, et là, Kalibosoto yebake, l'ennemi à mariage est le diable. Et à la moisse, et à la mobile, tant que na libala yebake, monguna libala les anan. Et ça Satan. Satan. Pona nini babo kilo, to lelo si c'est to le belake babo kilo. Babo kilo. Surtout oya basi. Surtout oya basi. Ndenge ni diable utilisaka bango mingi. On a kota kata mabala bana na bango. On a kota na kata bana na bango. Yo une expérience, je pense que na babo kilo. Dans une expérience na bala hygiène. Et là Kaliboso na oyeba ke tango mobile nanga to sali raconte. Alobi alinginga sepeli ko balanga. Aloba langa ameminge pa ya ba parents na epa ya na ya moi pour maman na na papa na bazali na village. Mukoto kenaki Kaliboso na zoyeba une belle famille nanga na nazui na to fandi te ka modèle nazaki mukolo na yeba na betaka Egypte nanga vrai na moi body nanga nga mona monaki ke naï o banga ba ki na moni que je suis et puis nazo kende kuna na lobité de l'on ba ya banga ba ki laksanga kuna mais na yeba ka ta on a leka na pesa mbote na l'équipe na pesi mbote pa bokilo na pas simanga na okakuna déjà abatake André oh quel joyeux wapi bandeko wana sikona mwa pauvreté yango mbunzu ezali banda otala kake mwa mafuta malongo ezate donc nde na lobaka na sexa bana so naza ko enseigner la beauté était combattue par la pauvreté. On se comprend. Si, on comprend. Ok, moi l'écouter, moi ça m'a bien zarakate. Oh, beta moi bibeta beta moi ba merci d'être christian moi n'attend na ma bande. Oye bat. Ya solo maman. Na eba kam kolo wana. Déjà kam tutanga mona lobi oyo andra dué wa. Wana andeli papa Shabani. À quel soyez wa. Ata na famille. C'est-à-dire sans référence biso ba oyo. Papa langa sa eloko ta ebani te a politicien te a travailler te ande azaki déjà na diplôme d'état na ena diplôme universitaire de ya pêche. Et maman a eu diplôme ku nezaki ya bilan. Donc tu comprends que outi déjà na kate eloko liboso ta ba moni na oki déjà nga lobi awa
à zéro déjà. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je me rappelle de ce jour-là. Na calcula. Na fandika boloko na malai ko eba okangasuki. Lena l'exatant na moni ba na bango ba oleka. Na bendi moi na bango mo singa mikeza mutonga. Na nika moi na la soupe. La technique est maman. Technique maman kapo sena c'est confirmé. Le problème est que oyebi maman maman na moi na ta moi na koli. Azaka la faiblesse comme on a moi na azaka bébé. Parce que prendre quelqu'un soin au mélicien mabala, au mélicien libéré, na ba maman musu pour na se libérer na moi c'est tout un problème. Oui. Surtout bala mibale bazalaka yangani. Abota mala libota bala basi ebele yemo comme la mobali. Donc ozo comprendre na kati na ye asa lokola mobali abasi ebele. C'est-à-dire asa yangani. Asa domaine privé. Yo moi si tant ozoya kokota na domaine privé ya bayangana. C'est-à-dire comme ko botela les doigts les gars de l'amour parce qu'il fait talayo. Est-ce que vous comprenez? Oui, maman. Et le diable et si quand nous surtout à moi ça la casa à ça rapport ça a divisé pour mieux régner. Oui. Et on a le but que conflit à babokilo na ba belle-sœur, c'est l'ennemi. L'attachement du corps et de l'âme. Et ça, la kebatouba, ça la sikota mutumuso ya côté le quoi une troisième personne a comme le quoi là ennemi ou a soit briser quelque chose. Or que maintenant là, ce qu'il faut faire, la femme qui vient biso atobala qui gêne, c'est-à-dire tu dois avoir les stratégies, les techniques pour oyer. Pesa la ngona bato batalo na ba jeune mama pesa ba technique oyo mutonga. Oyer. Kokota la katikati na yangani. Moi mbala la sala kale saka libota na bango. Salaire na ye ekenda kepe na bango. Siko yo kokota siko ebani ko sani. L'homme quittera, c'est-à-dire quand tu quittes, tu ramènes et tu récupères tout. C'est différent avec les hommes. Alors, pour un colonga ennemi qui combat le mariage, on ne les combat pas avec ces stratégies. Il y a utiliser des stratégies négatives, il y a quoi attaquer, il y a quoi bundisa yo. Mais toi, quand tu as la sagesse du vin, on a utiliser la sagesse, la stratégie positive. Est-ce que vous comprenez? Il y a un attaque courant pour essayer mes accords positifs ou négatifs. Si vous avez un télémine, vous avez un télémine, vous avez un pessimiste. Vous avez un monte ça. Et peli. De ngata na mona ina comprendre que kuna côté à beauté simbité. Déjà beauté on so simbité. Wana misunaye. Wana misunaye c'est mec mais misamba langa c'est le lakinga. Est-ce que vous comprenez? De ngana au côté na bolingo oya ça le linga. Kuna na ate. Et deuxième chose côté à libota. Pour moi batu musupe babala kana intérêt. Aza ya famille nini oui. Awuti wapi bakamango pe bandaka lelo te bandana Bible pour Abraham oyebisa Mosai na Eliezer lui kende kolukila moi langa mwasi jire nga te le boko na mpende kende kaka na mboka langa kuna okende lukila nga mwasi na la famille na biso kuna po ba karaté ba comportement bandana Bible. Est-ce que vous comprenez? Oui maman. Et Mosai Abraham akende ko sala. Alors awa ce qui est côté la dimension de la famille, la dimension de la stratégie, nous avons utilisé et colongi sao. Ngata na yo kaki bongelo kaliboso na saki ninga bisena j'ai cherché de quoi et là on est capable pour nous convaincre. C'est ce que la jeunesse na biso ba ozanga. C'est-à-dire aux que na libala mobala kolinga yo mais tu dois t'allier. Tu dois étudier, tu dois faire l'étude du millier. Oye bana koti na famille. Est-ce que mobile nanga azaka yemoko azaka tashina mama azaka tashina bandeko na pour nazo ba problème et le caliboso stratégie tu dois chercher à t'allier toi aussi. Miteka omi pesa omi lakisa ongalaza ngai na miteki na kanga mwana be nanga ebese nanga suki tana niki yo kama mama na okanga suki aussi mbala moko la biba samlinyo savano ya okanga bango
omoni pe ça on a stratégie on a stratégie on a somba on a za makambo oh Bible il faut pe sa sagesse Bible lobi la femme sage bâtit sa maison mais elle bâtit avec quoi des stratégies des techniques pour bâtir oh eza na Bible oh pe zo senga bo moto na esa nini esala molimo mo sante ato sambera raya baba ikebere baba nkolo simba nkolo sala misala nde soko za misala te okobima lokola vati pe babengani pe opètre okobima lokola milika pe libale sa nini esili nango pona Bible pe bazali mais ko sale la stratégie ya o yebi o miteka parce que tu dois t'allier pour au somba relation on se comprendre aussi information d'abord est-ce qu'il y a aucun ezawap ezanan de qui est-il le fils bazaka ndenge nini et so yebi na libota oyo mobile nanga papa na ya balaka basi boni so yebi déjà papa na ya balaka basi mbele misato et ça bota bana gauche à droite yeba ko zo kene sika mobile polygamesa tu dois te préparer pour les stratégies pour éviter pour que cet homme ne devienne pas polygame. Maman, si j'ai bien compris, réponse nayo au PC na ba jeune ça ba beaucoup le tungisa, au PC na ba jeune qui base à la stratégie. Base à la stratégie ndenge nini ko yeba place yo koti, ndenge nini ya ko yeba ko fana na kati wana. En tout cas, merci mingi. Cela merci pas maman parce que moniteur na cette émission so mutata lesili babenga kanga oh yo tout monde akoka so cette émission okote la ka mibale pourquoi opesa ka tor na basi na baka toujours que non nga na yebike moi si mutu abate la ka libala maman vrai ou faux ba le baraté okotang la Bible ba le balom message azarate Bible ndenge bandi wana ngai même ba renya ba mama ba yebisa nga so ba papa ba ye la Bible le bika la femme sage bâtie de la maison. L'essentiel a détruit avec ses propres mots. La femme, elle est la couronne de son mari. Amen. Amen. La femme vertueuse. Est-ce que ce moment-là est un homme vertueux? Azate. Pourquoi il y a cette pénalité? Parce que tout le temps, il y a maman, il y a une émission qui est là, Mibali basala kamabe, Mibali balinga kabasi belé. Pourquoi? Parce que maman, ce qui est une émission, n'a pas mis une soumission. Nous avons toujours que moi, c'est la soumise dans la Bible et lobby. Une femme doit avoir un grand cœur, il y a pour supporter ma maman bongoté. Oyebi, pour nanini, là-bas français, bah lobby que éduquer une femme, c'est éduquer une toute nation. Éduquer toute une nation. Moutou nzamba pesaka na fiançailles ya Adana Ève. Bazana ma fiancée. Ada la Mouki, à mon moi servi où voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Bango mbele ba comme ma fiancée, ba comme na jardin. Mouto ba pesa qui instruction pour na combattre la jardin. Adam. Mouto ba le ba qui na mbumo boliate pa ebisi moi si Adam. Mais mouto akutana la mbuma pa alienal. Eve. Pe azaki a mezi ya kozwa mbuma wana ya kolesa mobali. Bien que Nzambe apekisaki mobali. Ali mbuma te, mais moi si était capable ya kolesa mobali nini? Mbuma wana. C'est pour dire que la femme est capable. Ya okitisa mobali, ya komatisa ye, ya créer divorce, pe to ya créer te. Ouais, exactement. Est-ce que vous comprenez? Très bien, maman. La femme est capable d'amener la vie. Moi, si, pour restaurer l'humanité, nous allons aller par mobilité. Et puis, si on attend aller par mobilité, si on va aller. Peu belle, bah, téti, maman. Attends, bah, téti, bah, ça va ma cassité, bah, faible. Zaka téti, bah, alpha bombi qui est. Bah, tata, bah, bah, faible. Parce que la femme sage a la capacité kobanda maman na bisa kala yo zomona ke maman boy afanda na ndako mobile aza basi 10 mais yemo ka la premier bureau a gérer bango pe na ba mboka na ba village. Ça c'est quelle stratégie, quel ministère de la sagesse pe ba benye mère chef pe mobile ana attaque hier atonga kawana.
Est-ce que vous comprenez? Très bien, maman. Mais tel ma maman ya maman oyo maman Marie. Maman azwa Yesu. Vision oya Jésus mutu azwa ki zemezana. Maman Marie bango mba I'm created from outer space. A seed in my face. Your solar system just in mine. And everywhere you people go, and I'm a station, not distraction. It ain't my game. Completely insane. And so your game is over now. Space invaders. S'il vous plaît. Applaudissez pour elle qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Naomi qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là, vous la voyez ici, vous allez sortir les babines. Vous allez sortir le plat de Maman Niki ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Merci. Joseph et Marie baza na ba fiancé. Ba yeba na kate. On a pe côté mususu. Ba na la biselo ke bo mabango mabe bo na ba fiancé et si bo matin pour nous. Maman. Et si la mekio. Ba commencé soupe na ebité. Moi, si mon bébé, que j'ai fait les fiançailles avec Papa Chabani de 17 ans à 21 ans, et il ne connaît pas mon corps. Il préserver parce que la femme a la capacité de se gérer. Moi, si je ma coquille à se gérer, pour que ce bébé a la juizième, mais il y a un pantalon de 4 tout ça qui est bien. Ah, maman, vous appelez un morceau de pédateur. Mon gars là. T'es dans la pasteur. Bible, place à Kolia et Loba Kolia. Place à Komela. Moutakala, Bible et Loba Moutakala. C'est ça le mauvais évangile. Il y a papa là, sur côté, Babani ko couvrir. Tant on s'en malobi que Adana Eve tout était ni. Est-ce qu'à Bombaki? Non, non. De côté mon Zamazara Mungala. Côté mon Congo, côté mon Sousa Moulouba. De Nzamba Bikolo, Nyos. Et quand je prends la nature de mon Dieu, en tant que pasteur, je parle ouvertement pour sauver l'humanité. Et na manière que le bakina si ça n'a idée na ngawana, idée na ngezakini talala nous pour nani na hôtel sa fiançaille à Marie na Joseph. Mais Nzamba bimeli Marie. Marie a comme Nazem. Joseph t'aime ta Nazem. Mais comment ça fait-il que Joseph va bien papa à Jésus? C'est la stratégie, c'est la sagesse, c'est la soumission, c'est l'humilité de Marie, c'est l'obéissance. Bana na biso alelo ba yeko la modèle batala. Ma bala ndenge ba boti na biso ba balaka ndenge Bible et sali bala. Le Bible lobi que ceux qui femme soient soumise, Bible lobi femme soient soumise, Bible lobi l'homme quittera. Bible so pesa biso ba stratégie nyon surtout. Moi na moi si oyo atosi le balanzambe selon la parole il va réussir dans le mariage. Babokilo mususu eza na okota na deux aspects maman Eliane. D'accord maman. Aspect akindoki.
Moussou se fani na kati maman bokila comme mari de nuit à moi là. De automatiquement moi na oyo ko talibala e ba kaza bitumba bo mibale. Bitumba molimo na bitumba nini ya mosuni. Ibala na babota kate atali pe pa na bango, pa na biso pe to bala kate, nga pe na la ba famille de nuit, nga pe mari de nuit tata langa. Mona moi c'est pas cause la que mari de nuit tata na ye mo ya bala. Exact mari de nuit de konaye. De aza bitumba molimo. Automatiquement, il aura l'opposition dans le monde spirituel, tandis que c'est le spirituel qui dirige le physique. Et que problème spirituel, il va commencer à préparer ça dans la prière. Ce n'est pas quand on a secret à famille mobile, il y a une position spirituelle. Il va combattre ça dans la prière et dans la parole. Ok, moutinyo soto abuna na kata mabonde linza bausani akolongisa yo de sika motema mabe fandi kindo ke fandi nzamba kusani akolongisa yo et sika attachement physique fandi yo sko ko la stratégie misala ke osala to comme moi la mama bokilo il faut ça la ndenge ni battre parce que c'est ba stratégie moko trop ça ningo lobi tout à l'heure ke mutoka ko kanga suki to yo kiango siko yebisa na bano ba otala biso. Après le motoka ko kanga suki loko nini okoki ko sala ke omi koti sa peza mama bokilo akoma mama na yo na omoni moto soka alingi amilingisi d'abord c'est l'humilité quand ote ko lebelo ko moko awa moto senge mariage eza eloko mo esenga motema monene c'est-à-dire eloko na ngana loba ngana loba ezana na lingala te ezana français te eza na monoko mboka la biso adage moko lobaka mama bonto e kalongo alors de mutu oyo lobaka na monoko na bino bato msuba comprendre lobela nka poto ngocho na lingala ko beba lobaka na monoko ngabila ni bandundu eza ki ekonda eloba maki ekonda kintoma kimongo ezaka ndenge moko biso nyonso twa bolobaka na monoko mboka wana kolongo olongo si baponyongia kasi c'est-à-dire que ceux dans a posa ya okanga mwa bambisi nazwa ni so bani koningisa mai makasi mbisi sani et kima c'est toi qui va perdre. Ouais. D'abord c'est la soumission, l'humilité, l'amour et les œuvres. Nakute na mwa mbala natuni mwa mbala sepeng la mariage. Et là, quand il faut présenter la bango, il faut étudier d'abord attitude. Est-ce que je suis bien reçu? Est-ce que langage nini o bayambela inga souris ni bayambela inga na cause na mama bokilo na cause apela ba semek au moins na ka ata batunyo so ba union moko abimi lo ka coach na au côté là il faut étudier coach ni a peu sa stratégie. Na libota biso mama kangama la mwana na mobile mama abisa alingaka bo yaya no yebisa yo ata na église mto apesa ko offrande te ozelo côté. Est-ce que vous comprenez? Si donner il vous sera donné. La main qui donne c'est celle qui reçoit. Oui. Au quoi qu'on pesa maloba o tu ko le ka gentillesse na yo ko teka yo biso ya yo peteka yo no etekanga ya mutu na kanga sukumela moko et suka on a te mama après une semaine famille mbala nga bazo matanga mais dans la kisa bango ke na sa mona mboka na otamboka na ke kuna na tout a pondu mabe na ke zo batomsa na na oketoka mai ngai wana ketoka wana l'époque wana totoka mai na mutu yo ka bango mo batata moi santuka moi c'est André Azuma kasi awa nzoka ba yebite ke stratégie de na bimisi ba dernier cartouche ezo sala ke ngala sala oh yo ko sala te ko ta grande sœur là, ce qu'il a dit là, je n'ai pas aimé. Hein? Et pourquoi il m'a dit ça? Elle m'avait regardé des yeux comme ça. Ah, regardez, yo, regardez Nazi à Malam. Attends, regardez Nazi. Non, les fois faibles de la personne. Non, les points faibles de la personne. Et
naluki soko luki les fois faible de la personne, c'est-à-dire on mikotis neti nga la yebi bokilo na nga zayi matata moko akosakala te na ke kutu abeli menga la ke la mboka na ke kozwa na na bokilo na nga la Kinshasa lokola à l'époque tozali na lopa on a ba voisin oye bake ya olinga ke mwana soka otwi mbongo atiki mama ye yango yo botala nani mais moi na topesa na mbongo déjà akolia na chambre mais nga sina yebi ke mama alinga kalipa mama alinga kabononse le kabiloko oyo alingi et sina kenenga moko la mec qui donne c'est celle qui reçoit na sommet déjà la maman cadeau yango yo la mec qui donne c'est celle qui reçoit pour ataba union na maloba metango za action action na ekoganga bala ko défendre bala ko crier ataba linga salo mabe action ekosani eko crier mukolo mususu pe na yebo na kuti mama bokelo langa otonga ngala ba voisin ngala kote na porte ya sima ayeba iteki ngala ye ayebisa mama wana abi en tout cas ko bota mwa mbale atina te mwa so mbongo nyoso tina mbale na yeka chuchu yeka la samba ngao tu awe lo côté azo asili singanye ngapeta na ye akufaki a chance pour ça yo makambo non ya yebi ke ngai to na so ko camarade ata ba ne ba yebi ke mama bakaza matata de mama bokilo nanga tanto leki na simo yebe leko ni na salie na bikara allo mama mama yo nga mwana na saini ozo sisa nga boye le bana nga kala bongisa olie na silika olie na tomboka na zongi na Bible une femme sage. Voilà. La sagesse et la place de parents pour les honorer. C'est-à-dire à tous ça, oh ma tante nakam, yoka mama. Oyoki bisonga bina yoki nanga yoti. Mama yoto ngani. Siko ngai na bisonga bi et si na ngomonga biloko na banopesa yo. Yo mto banosela biso calcul. Ça fait quoi? C'est pour un temps. Ça fait quoi? Maman no yebi ke yenda linga atumela mwana ne liboke kota na idéologie na ye tika tumba kotuma kola badenzu ngute ote mobali na ngole te nanga na yetolia oya mama nazi bokila olambela nga mobali kata nga lambele nga mobali na ya tolia mama nda alambaki lokola otanga kale ngala komi kolia yaya mkomson na olamba te moi sino moka lamba te bolia nga na otumba azongisela nga bala. Tu vois le problème c'est stratégie. Nga stratégie. Donc stratégie hein. La stratégie, dans les stratégies, c'est la sagesse, l'humilité, l'amour, les douceurs et les œuvres. D'accord, maman. En tout cas, maman, en tout cas, merci. N'oubliez pas la prière. Quand on a le camion, persister, c'est la prière. Wana côté la jeune prière nzamba bunda wala nzamba bunda soka zamta molili nzamba katalika mwa. D'accord. En tout cas, nous avons surtout au Botel Michel là pour le mariage avec des Kinshasa n'engé n'ebsibino n'ebsibino toujours dans le cas toujours bato bazana ba expérience ou ba partager quand on a bino poto ça nini na ba toujours pour na to bongi support to bala na rapona nini pour moko akuna moninga maman ne ba bakata jusqu'à ce que la monde se sépare tant to bala na jusqu'à ce que la monde se sépare non oui ti yeso ozo pour yeso lingi na divorce c'était bon te maman non divorce eza nzambete pe eza malamte ça détruit ça brise la vie des gens et ça rabatelo et malam temu comme soupe et nous sommes sur la grâce au lobela si le divorce non na mois de mars sommes à maçon au lobela parce que ça doit il fait tellement il faut se stopper il faut divorce et ça l'a arrêté moni ba la biso il faut ba ou mena mabala biso ou mena moi aujourd'hui tu sais combien d'années maman a tout pété la bala na 91 pour ça combien d'années déjà na 91 les autres na 2015 donc au moins 14 ans 24 ans. Pardon, 24 ans de mariage avec mon jeune garçon. Le mari de tes 17 ans hein? L'homme de mes 17 ans. L'homme de tes 17 ans. Oui. Ah, d'accord maman. Ok, maman, le bassou par le béni. On va te se voir à la biso. Et le bassou que Zali pour tu crois que nous sommes continuer mais le compte en minute. Na mon niveau ça l'a déjà signé. Le ba ko kabwana. Ya ko kabwana. Eza na bon de la pona na préféré na bon de la pona ba na biso au bazar ba fiancé. Na bon de la pona ma au bazar mabala.
oh ba complication tellement surtout dans ma belle famille baza bitumana ba bokilo que la grâce de Dieu et qu'on va quitter la bango tikate nzambe o asala ki grâce nzambe o a biblia nzambe o ayoka kabiso Seigneur Jésus na recommandé bana na biso baza ba fiançailles na se aloboko na yo ba connaître chèque était au nom puissant de Jésus. Quel que soit bitumba ya fiançailles ya Marie na Joseph et Boukana raté. Quel que soit bitumba ya fiançailles ya Dana Ève, Satan a kokota na ka pour na détruire bango. Mais suka bazaka ensemble, babotaka Abel na Caïn. Pe ba le Dieu de la continuité. Tu n'es pas un Dieu d'échec, tu n'es pas un Dieu de divorce. L'Éternel Dieu des armées n'a recommandé ma bota oyo ba belle famille ba maman bokilo na bana bango bazo yoka la tenko na se aloboko na yo soki misa moli le telema mari de nuit femme de nuit na brisé bokonzi na ngo place bazali au nom puissant de Jésus-Christ pe na longoli confusion na kati ya mabota nzambe na kokama oyo ezosala ke trouble eza na katikati na ma famille na katikati na mama bala au nom puissant de Jésus-Christ. De la même façon, tu as sauvé nos mariages. De la même façon, tu nous as aidé, Nkolo. Que tu puisses aider aussi nos enfants. Tu puisses aider aussi ceux qui sont dans les tourments au nom puissant de Jésus-Christ. Nkolo, Nathalie Lolenge Nini, Abraham, Nasara, Bayamba, Esenga Koyamba, Rebecca, le Kolabokuyo la Bango. Nous amènons à Kokam, les modèles. Si katenko na kokam opesa motema monene na babokilo pepe ekota katikati entre bango na ba belle fille na bango entre ba beau fils na ba belle mère na ba beau père na bango dans le nom de Jésus que la paix règne na bengani Satan azobundisa mabota bima pe kene na komo na Yesu pe boko na Nzambe za la installer na ba famille na pamboli émission oyo ya mama Eliane na pamboli bota na ye na pamboli balandi nyonso na pamboli batonyo surtout balanda kabiso nko na kokam nkolo na ndimisa mike na nzira na yo mabala nyonso comme stable na komo na Yesu lobi amen Amen. voilà. En tout cas, merci maman. Merci beaucoup pour notre temps disposé pour nous. Et autant que la papa Chaban et le Rolia, mon dimi kaka, au lundi sabana na on a liba. Merci vraiment kolo apambola yo. Nengo lobi comme tout on parlait sur le divorce. Nous avons sunga na zozonga na mboga na bina mboga na pour na vendre kuna. Na koloba sou merci maman Eliane. Na équipe na ndeko na biso na caméra. Et na zoe bisa bande konyon sont tous à disposer. Tous à disposer dans la joie de l'Éternel. Oui, peut s'adresse église maman. Église na saison à Willery numéro 37 bis na commune à Lingwala. Tous à en diagonale na stade de Marty. To kangami na PM Victoire au na avenue Kabinda. Voilà bien aimé na zako bisa bande konyon so baza ba trouble ya mabala. Ba jeune sœur bana o baza ba fiancé tous à porte za polele. On a quoi accompagner bino na ba conseil. Parce que on a ma celle biso to lipe to ko ba po Satan azala humilier et lobby to zo abato oyo ba ko remplacer biso ba ko zala capable ya koko ba mission oyo ya mabota na kat na kimia ya réussite et ngai de na famille na nga na belle famille na nga bokilo na nga akufi na rappel la kam kolombo bokilo na nga akufa otali mobile avant akufa yebisi mobile na nga na okende mais cette femme c'est ta mère. Grâce. Alors, cette femme, c'est ta mère. Yenda azwi sikalanga. Bokilo nanga ebisi ngai na tikelo bananga. Zala mama la bango. Mobai na ya samo ali boso. Yo zala mama la bango lelo ba semeki nanga baleka mbai nanga ba benga ngala kombote. OK, biso na ndenga coutume na biso na za mwasi ya na bango na za mwasi na bango. Mais ba benga ngala mama. Pourquoi? Parce que je me suis fait une mère. Lelo même na église nanga. Na église o abiso moko ba passer ezale kambai nanga otoboko la landako aza moko ba passer ya paroisse na biso ya mbinza ozone de c'est pour na olobake nkola sali biso grâce et lelo ba même ba obazaki ba divorcer ba pasteur bazoya ba ozonga na basina ba poto za ko s'investir pour mabota et retrouver encore paix de la porte est ouverte et boko ko benga
na numéro na biso na numéro ya mama Eliane to na numéro na biso pe mama na yebi ki to na sa ba émission bato bakoma ko benga pona sa ki émission na mama Rose moi ça papa Wemba bakoma ko benga mingi est-ce que so bato ba bengi na pesa numéro na yo o permettre na pesa ngo bien sûr biso toza pastoral avec émission na biso est-ce que ko permettre pe cameraman na biso comme numéro na yo sauver pour sauver oui 081 509 2279 donc au tirage préfixe 00248 ou plus 243 plutôt et les races c'est 81 509 2279 tant on a basali biso tozala bon monde et que bato ali bazwa accès na biso bakozwa so mono zunga te seke na zona prière to na problème na bakisa su nini mama lobi ozaki na o ngana lingaki aloba pona boyoka nakanisi bato ebele bakotire par na bango ndenge alobi numéro ya téléphone ezali or oza na besoin aomona yango tokotyango wana na écran na biso oza na besoin kobenga mama akobenga mama même mpona prière baquestionnaire ndenge abosalaka wana aza na ye disponible mpona abana na nzambe en tout cas napesi bino merci bokontinue toujours kota poponi pour le mariage nde na baka nasala yango kaka mpona nini mpona bino kaka nayebisaka bino seke nzambe asaki adam asali tosala nini tose multiplie mokili eza ndenge eza boye en tout cas napesi nzambe merci. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Nous allons vous bénir. Bye bye. Vital Caméré. Très beau service. Comme vous avez vu là, l'Afrique mange pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.